Motema ya moto sinde sika nkolo afandaka. Kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Ikisana numitema, ikisana numitema, ikisana numitema. Oh 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 oh. Mama te, hallelujah. Ikisana numitema, ikisana numitema, Mitema ya bato, ikisana numitema, mitema ebikite, hallelujah. Ikisana numitema, ikisana numitema ya bato, ikisa mitema ya bato, ambate miteme bikite, ikisana numitema ya balesto, ikisa mitema bayenge bene, ikisana numitema ya bato na yo, pambate miteme bikite. Allo Ikisana numitema. Comment on a manqué au respect? Non. Hein? Et Jérémy, pardon. Kobandaté, s'il te plaît, pardon. Moni prochainement, songa na bengio. Tellement oui. Et Jérémy. Mais qu'est-ce que nous allons tellement penser? Tellement. Jérémy. Tellement oui. Mais Jérémy, aucun s'il te plaît, Jérémy. Pourquoi aucun sans doute dans la yo? Attends, Yomoko. Non, elle a sauté. Au moins, moi, je suis mon ballon collé comme s'il y a un problème. Oh. Jaka bolu kana moyeni ni ofinga nga moyeni yo lo bape obanda okambo ziana lo banelo moni mboka mopaya nyonso ke poza la l'aise fozo moi sito mobali so voyage ke na mboka mopaya moko boy po yo ka mboka wana gu folinga na tunu question moko ngo rasirenga yondo zana tilelo zala ka vierge Bon, quand même, c'est bon. Pourquoi tu n'as bon thé, Jérémy? Pourquoi tu n'as pas de l'union sur l'ingara tout na côté? Bon, bah, quand tu n'as mais yo, quand tu n'as pas dit. Pourquoi tu n'as pas moi aussi? Non, quand tu n'as pas dit, Jérémy. On a ni. Parce que vous avez un grand frère, quand tu n'as pas dit. Bien. On a beaucoup ma place, on a pour réveiller conscience now. Déborah. Yo kanisi penza soto zaki yana leki propre ndenge yo okanisaka. N'ayant pas de faire subir yo ma mignon sur la salle quoi. Pardon? Na tout une question. Yo quand si soto zaki bandeko ndenge yo ba kotso na mutu. Ke noto bandeko quand si so zaki bongo. N'ayant pas de salonner na salle quoi. N'ayant pas de salon ngote? Attends. N'ayant pas de salon mo ba retenu na bi que za leki nanga. S'il te plaît, ceux qui n'a qu'un qui te zaki bandeko. Par là tu veux dire quoi? Je comprends pas. Tous à bandeko te. Tu plaisantes à tout moment. moment. Tu n'as plaisanté na hôtel linga côté pour za makila na ngate. S'il te plaît, si tu veux vraiment faire. Tu ne m'as jamais vu prendre la bière. Non, mon place na mela masangate. Et puis na mela masangate. Lelo pe na oloba no ya ruganga te tom soko lobo na sakanda te na tali sonde. Pose à la leza il faut ngane na bimana yo. Au moins na ko tolérer grâce à Yorluko. Parce que je sais bien que non, moi je mange, grâce aussi il mange. Au cas contraire, au titre de la kimiate. Yo zala moi na papa ibutute. Oza ni moi na ndeko ibutu, ni moi na ami intime ya ibutu. Autre rôle ba que non, papa abiso na papa bino bazali ba camarade. Never. Et comment te? Eza que papa abiso a tellement na victoire, à cause de la transport. Non loba non hein. Mam non loba non. So fungoli mutema nanga eluta na kacha mutema. Ezala secret o na yebi ke nde na abo na otumba Zaire, nde na zabo. Na yebi ke na otumba Zaire. Parce que nga na obenga yo, yo ngola ksanga ke no to abande ko na ko mona tolo na ote. Wana liboma na mutuno.
Ngano to bande côté. Papa biso atelema na Victor Rose et la transport. Maman na yo. Soka utaki wapi, papa simbelanga mwana na se soulager. Papa biso na gentillesse asimba yo maman no akima. Ne papa yana yo. Wande kona biso ti. Alors ko lingo na ndinga ki yana leki na okokati. Nga pona lingo photo bimana yo. Okoma na kimia mona ndako koleke bembe. Omoni bembe ata bo finga ba maquiller bembe wana bien te ayoka anete. On répond au bien. Nina. Non, quand on a moussé ça, l'air, papa. Ok. Ok, wapi, non, tout non. Ça là, mon thème à gérer les cambos. Na yo kango pas moutouté, hein. Ndengo so kende wana. Na yo kango kute pas moutouté. Ponga si faut panza to panza na biso. To panza ni penza. To panza ni pe. So la ni papa place ko vana na baninga ne keno yebise nga na zao. So atuninga na lobaki. Yo quand ça mis l'esprit aux amis, ezaka moko. Moko yeba. Problème ezate, mais to yo karapi bato. To yeba ça mon pongo. Obino mobali wana nde mutu ne bouger bongo bako kansebele famille sous ses anga. Ya makasi yo. Alors, nake kosenga pardon na famille wana ba ki ngai nde mutu na saki mwana bango bongo. La bolingo ya lingi na nga tesa par force alors. C'est simple, na kita na sengi pardon so bobo manga ba bomi ka bukunzi ngai sani. So ba lapide nga ba lapide be ka bomi nga na hôpital te maman. Grâce à Bongi ou non. Parce que les camarades le les amis. Maman, elle a que bébé ça qui est. Y'a quoi les Bongi si était? Hein? Bolingwanzambe Bongi si est. Y'a quoi pour na pour na bolingoti. Bolingwanzambe ça qui n'est abonga. Parce que yo que nous bêta maman satana pourquoi? Kasi satana bébé ça qui. Il faut y ba sauce ali kambo. Satana bébé ça qui zangate. Yo ndongo que nous rolobelango on ngom c'est innocence na yo. Innocence. C'est là té. Or en vrai. Le corps tu m'as te comprendre celui grâce à Abel qui liboma et ça bolingo donc tu sais qui liboma bolingo nani ya Alex envers grâce mais le bolingo nzambe na mwanzambe sanyi et zongi si normal sikoyo bolingo ko banini ke non omoni kisi ndem te sala ki akoma bonga bolingo na yo o siko kisi liboso no san obata ma lokola tanga bele ki liboma tokina ina soko lo ba vérité te parce que ba soko le vérité ndem to kango na ma omoni ki ba passer ba ko sakisho to le vérité te mais grâce mon frère mawa le quoi problème qui ça azaka yana le quoi grâce à Bongi bon sans pour autant ba yeba la vraie cause et c'est là qui akoma liboma la ligne c'est libéré yo so mon tikala bimisa kasi mesiko mona lisolo na banana suka ngaza non le baka vérité flouenga le problème est ça non le ba vérité ce qu'on a quand la vérité toi ba so zala ki to za kité so za kité dans le ba vérité to za noté camarade na kasi c'est là tout ça là jowana tout ça là mabito na likolo sino pa na kutuna nga na otoke na cristal to mena na biso to lekisi to zona bon terme so lelo lisusu nga lobi boye yo bina tanga kombo na otete na otanga kombo lote mais na lo ba vérité ce qu'on a quand la vérité on constate on constate ça mama moni to bandaka boye mais camarade na quand la vérité so kufa obime kufa so kufa to za bomo ya oyo o signera le bangi signer te bébé to kuta ni vérité zo landa. M'expliquer comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à ce niveau? Tu venais d'où? Comment est-ce que ça s'est passé? Hein? Dans cette surprise, on était à Oyo. Et puis tu me dis que aux yeux problème dans mon colo, autant bolati. Je sais pas comment commencer. Inexplicable. Je sais pas. Minel, tu peux imaginer que dans la famille, papa est bout de moi, elle est biologique. Est-ce que tu peux te rendre compte qu'il y a Jérémy propreté? Voilà pourquoi Jérémy a commis un abîme.
Parce qu'il savait qu'il n'avait qui n'avait propreté. Il savait qu'il n'avait été. Voilà pourquoi il me maltraitait. Il me faisait tout ce que mon nom ça la parce qu'il n'avait été. Déborah, je ne suis pas tellement étonnée. Bon, nga étant qu'une personne et tout, naza qui n'a maillé les analyse de ma part, naza quand n'a pas doute, moi mon pied. Mais vu que avec ma famille à Batou, je ne pouvais pas kobaxa maloba et tout, tokoloba na yo peut-être. Je me posais des questions. Comment est-ce que Oazan dekona yo a réagi sur la bande envers yo donc c'est impossible. Comment est-ce qu'un frère a eu tata moko maman moko en vain comme ça sans pourtant il m'a baisé en akadi. En tant qu'une personne, je me posais des questions. Je savais que les acquis na moi eloko moko e mukie na kati wendo sala que ya Jérémie a réagi ça bon envers yo. Voilà pourquoi il me disait à tout moment les amis qu'on quitte sur les locaux au Pokaté. Je prenais ça comme des aventures en fait. Je pensais comme s'il plaisantait à tout moment, or que l'eau qu'on a mis là c'était le jour où il s'est en vérité. Et ça déjà ma camarade est connu. De ma part, on a soutenu le canal blessé parce que vous avez déjà été amoureux ils ont semblé difficile. Donc, nous avons pas bien ça la ma camarade. Peut-être nous avons bien là qui comme à boy pour y la vérité. Pour les acquis au bon makala. Mais Dieu est grand quand même, malgré comme il y a quelqu'un qui a assumé tout, malgré l'état où il a soin. Donc si nous sommes en hôpital, soi-disant famille, famille, attends mon quoi pété. Donc tu dois se retrouver ici seul, non mon même pas. Donc n'évitez quoi, mon on zambati là. Donc de ma part, non fortifié au caca, vie est dans la réalité belle. Nous sommes encore là, comme si même pas 12 heures à Koufi. Mais non, nous avons grâce malgré l'état où c'est l'accident, mais tu es toujours en vie. Et tu as quelqu'un où a malgré l'état où il est. Donc, si porter caca. Et sa vie, donc, quand tu as un peu suscité, et ils ont la mécanisme, donc ils ont la nature, quand ils ont entendu l'histoire, tout peut arriver, dans le moment où ils ont donc voilà. Vous connaissez ça trop. Donc, apparemment, il y a un chalet, ils ont un peu de choses. Pardon. Espèce d'en est un qui est. Alex, yako ki vacances ozalaki nango yakokende kosenga bolimbisi à propos ya garçon c'est grâce à vraiment mon gars na part na ngai na apprécié yango pour les pardons est une puissance qui libère en même temps osengi pardon c'est que omilongoli na bafardeau ozalaki nango. Oui, en te voyant, na comme un coup de négani bouvanda kayo na sœur nangai Cardozo. Pour apparemment mon ako tu es douce. Mais n'est pas raté. Peut-être au micro ça na lo yenge ya Cardozo ndengeni. So na sengi te pokate. Non na mukano kamuka fardo mo ifandi ma. Mais puis le pesa na mabe makasi zaki. Koko matina niveau nganga. Vraiment, surtout ça. Ah. Nous avons bloqué la condition PC. Nous sommes jusqu'à tel point, nous tombons à bouger. Alors je me pose des questions sur Kakufaki. Nous sommes wapi. Nous sommes pour nous relaxer que solution est bien. Isaka Rapanza. Mais grâce à moi, comment yo moi si au lieu que mon bal à s'approcher na yo mais yo ok ko s'approcher mon bal maman pour se dire aussi wana nga vraiment à 100% côté na yo c'est quand ça malam merci beaucoup pourtant yo mi kitisi na c'est awa ya mokili ibaki nzambe pe
akolimbisa yo moko toma kobanga parce que Cardozo olinga te na kesenga pardon mais ndo lobi bo fortifier nga lisusu nga naza pour yo pesinga makasi non c'est l'effort nakoma kuna nasola na pe mbala nsima wakisa swa o nabungisaki eloko ote tokende kotalisa ndako wana ntango ezokota ndako ya nganga yo moloka yoki koluka solution mais oyebi te parfois yo ndeke kotika lipamboli na yo na ndako wana. Bonjour papa. Ouais, na moi chaud, musuku ezali. Zela. Na suyo. Oh, osungande. L'État. Oh, Na suyo. Na suyo, wabi Deborah. Deborah se bona te, soki 3 jours ngo, 4 jours ngo. Ah, nzambi papa. Yo mutu yeka na ndako na ngai ngana yebi longi na yo. Ka ko pesi nga mbote, na mboni mbala moko ay tela mutango yeyo. Papa, omitiki. Bongo soki Deborah zo mwana te yanga nini te pa ngape na oluka ene bino oluka ngape na mona ete na yeki joie na moni na pala sa TV na sali 3 jours ngape na mona Deborah te papa lobila nga vérité na kuma nzambe Deborah sali wapi yo mbali na yete yo mbali Deborah na ye alors mwana sa wapi mais na ngana moko pete Deborah mo bulu za ndumba iseye bana papa bonga ba Deborah ngamoko si on gagne négligé même beauté là comment ça ça na n'importe qui fait na ngana Deborah va ngana ngamoko te tela ngai papa ko bote ça di passe na kamati mwana wana na buti na passe akuli na passe mwana so mwana te na mutema yo moko bo moto boy yo mbali na ye bon na pesi yo mbali na ye bokilo na ngai mwana sali wapi Deborah pas là mais on a libéré pour Deborah on peut le mettre tolora moi sinanga tout ça là elo moko te Deborah je vais garder ma virginité na kontala nga pe Deborah on peut li sous TV nga mamna nga na sala banganda nga mamna ngi ba musuku na ngele bele na quartier o Deborah mwana nga mwana ngeli sous TV papa vraiment ok tena na nini yo na eri na nini yo yo mamna nga sala bele papa na bele o sala bele libérer nga na kire ma bele o sala tout ça là bon hein kene na OZRT ok na OZRT ulu bana bango kene intérêt na ngeza nini wana mwana so mwana moi so na zakala na yekutu te moi so ba na Deborah ezaka na benga ke chérie ba benga nga chérie à part ça toi muso sala raté et pas comment mélanger ngai moi na mo bulu ya vous savez le côté et le côté papa et le côté toi tu es fier hein tu es fier alors ce qui est vrai maman voulait que je me marie avec Grâce. En réalité Grâce ne m'aimait pas. J'étais allée voir une amie et elle m'a accompagnée chez un féticheur pour gagner le cœur de Grâce. Ce n'est pas Deborah, c'est moi qui est fautif. Et ce qui est vrai, j'aimais beaucoup Grâce. Je voulais vivre avec Grâce. Ce n'est pas Deborah, maman, c'était ma faute. Jusqu'à ce point. Qui t'a dit que Bolingo Bazoran n'est pas féticheur? C'est toi qui l'as appuyé? Non, je ne l'ai pas appuyé avant qu'il ne reçoive qui. Mais toi, non, non. N'accepte là qui n'aille. Oh, Bazala na Grâce, mais c'est pas qu'il faut n'atteindre qu'ils ont. Mais il n'était pas le choix de. Toi, tu es une femme, tu as un corps, tu as tout. Tu ne sais pas ce que tu peux faire pour gagner le cœur d'un homme. C'est pas normal. Mais pourquoi tu pleures, voilà? Tu pleures pourquoi? Ah, maintenant tu as gagné le cœur de Grâce. J'ai pas gagné, en fait, tout ce qui est arrivé à Grâce, c'est moi qui ai causé ça, en fait, c'est pas Deborah. Et qu'est-ce que tu as gagné? Je me sens coupable, maman, papa. Tu sais que je peux te faire arrêter. Hein? Tu sais ce que je peux te faire arrêter. Et heureusement que Grâce a repris ses facultés. Hein? Si elle continue toujours avec cette situation dans sa tête, toi, j'allais te faire arrêter. Non, papa. Une jeune fille comme toi, attends, tu es belle. Quand tu as vu Grâce tu es comme jolie, ça, tu as une belle taille. Pendant tous ces temps-là, tu pensais quoi? J'ai pensé en son amour, maman, c'est qui est vrai. Quelqu'un qui ne t'aime pas. Pendant que tu es malade comme ça, tu forçais l'amour, quelqu'un qui ne t'aime pas. Hein? Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Tu n'as même pas honte. Hein? Une fille comme moi, tu es belle. Tu as une très belle taille en plus. Tu parles très bien. Tu ne sais pas comment reconquérir un homme.
reconquérir, comment on dit? Mais elle va reconquérir comment? Conquérir le cœur d'un homme, conquérir le cœur d'un homme comment? Et si un homme ne l'aime pas, hein? Donc toi tu voulais détruire la vie de mon fils comme ça, hein? Gratuitement comme ça, à yébe le côté, à yébe mutuna makolo ya likamute, parce que yé maman a notre tindi kayo, yo faut jouer kaka grâce. Oh maman, c'est ça. Bino bana Kinshasa bino, bino bana Kinshasa de nous, bino. Non, on n'a pas grandi comme ça. Tu es la honte. C'est quoi ta nom? Attention, les la conseillère. Arrête ça. Et grâce, je veux prendre contact avec votre DG. Ok? Je vais prendre contact avec votre DG. Et tu ne vas pas quitter le boulot. Je n'en ai pas besoin que tu quittes. Mais tu dois quitter d'être le secrétaire, la secrétaire plutôt de mon fils. Il ne faut pas changer au département. Votre DG, c'est mon meilleur ami. Alors, tu dois changer le département. Loin de mon fils Grâce. Comment ça? Pendant tout ce temps, fin Nanda. Hein? Oui, mais que Bakoka est disqualifié même. Est-ce qu'on est bien? Bakoka est déclaré inapte, incompétent. Par rapport à tout ce qui lui était arrivé. C'est quoi ça? Je pense bien que ce n'est pas la faute de cette fille. À qui la faute alors? Cette fille n'est pas vraiment fautive en fait. La personne qui l'a donné l'accès de me détruire, c'est plutôt ta femme. Je pense qu'elle doit plutôt être contente parce qu'elle voulait ma mort. Parce que ce qu'elle a fait, c'est de me tuer indirectement. Oui, je sais. Et si j'avais perdu la tête pour toujours, tu allais dire quoi? Parce que c'est toi qui l'as choisi pour moi. Non, attends. Je ne la voulais pas. Elle venait ici, c'est toi qui l'as donné l'accès. Moi, j'étais dit d'aller chez les fétichards. S'il te plaît. Aller chercher l'amour de mon fils. Parce que quand Déborah venait ici, toi tu ne voulais pas. Tu préférais qu'il y ait Aïe qui est Déborah. Qui s'y va ça qui est ça qui peut la la biloko? C'est ça? Tu l'as mis où? N'est-ce pas chez nous ici? Tu l'as fait où? Au bureau. Parce que moi je ne voulais pas te voir. Jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai jamais organisé un rencard entre toi et moi. Bonjour papa. Bonjour, bonjour maman. Bien. Sali bien le rôle en Zambie hier. Kamati à côté de mon thème na yo. Na mon Yesus. Bonne insoto. Nga na bien. OK. Oya nga mwana sama. Parce que na loki mama. Monenga mutema na ngai zaka na kokusuka ata ndenge yokoti bope na kamati loko na pambi ata na mutu na sali mabe moko yo leta aleka kukamata ngai ate kutanga na prison pour mona ka tongo midi pokwa yone oyaka wa yo camarade na ye oya ngai mwana na ngai asuka sali wapi mama vanga na so decision oyo ngana sana oya nga mwana zo mwana te na ibite combien de jours oyo ngana komi nango mwana sali te maman lobila ngai vérité na kombo nzambi vérité reki de vérité papa ozala na mwana esuka ya mwasi mais zali oyo kutuna ngai bongo pourquoi mais so ozaki na mwana esuka ya mwasi ngo oyeba esika mwana azali ndeni yo papa mbuvandi esika mwana azali oyebi na oti oyo ezaki responsabilité de ta part voilà maman wonde yo te makolo na ndako soki nde wala mwana ni te madebwa yewa te yo kubima wa te kumisa nzambe parce que nzambe apesi pe mana bomba mama kula sanga maloba te papa uzale impoli uyewa kutu yo uzale impoli ba réponse neza malamu te na ba couper yo wala na ba yo te soki Déborah kufaka obike ngambo ngazo na mutu na bino akufira wapi comment est-ce que beaucoup pesa mutu nouvelle na sens ya mabe ata tu Déborah mazaki ne mwana oyo botaki te ata tu Déborah mazaki basimbisaka ye na nzela wanda kotambola maman basimbisaka mwana ti obokola akoli lelo façon ko yebisa mwana vérité zaki nde bongo si akoma na niveau akomaki nango wana hein ba tout est se retrouver dans l'hôpital papa okumisa nzambe hein zela Déborah on voit peu yo batuti ya za na hôpital Déborah oya ngai Déborah na yo te Déborah basimbisaka yo ye ozaka bébé azaka mwana oto bokoli papa so sali bolambo la me futaka Déborah na kalenda zane ka bonza mpako pambola yo sipi libala pe bien sungi yo
obunde na mona za kiti comme na âge wana âge mona yo pese européen ça y est nouvelle wana na âge puis na ton nini ngala pese Déborah nouvelle basimbi saka Déborah il faut pas ngai na yebiso makambo Déborah za wapi mama nzambi na ngai Déborah est hospitalisée wapi Déborah bukani makolo na yebiso makambo fine mo makotika la ka kotambola kata Déborah ya ngai oui nzambi na ngai. Et puis responsable maman Jérémy Jérémy ko ko bisa Déborah na sens wana te moto azaki mieux placé bisa Déborah que Déborah to ye bona bozaki yo si Jérémy makambo wana Déborah mwana ngai te de Déborah bimbo ya kama te sel accident asana hôpital ne ezali Jérémy Jérémy papa ngana ba discours milaité maman namoni ke na hôpital kuna moto azolandela azate kanga moko na camarade na yesu na ni grâce moto azolandela azozala te na bino nakotika bino boete na yo yebisa bino na yo yebisa yo sina pade maman tukenda inde na ngena kumuna pai mwana sana nzambi na ngai Jérémy Jérémy na kama titi mama tukenda pa tukenda ngena kumuna Déborah nzambi ngai Jérémy moi le docteur a pas connaît vous savez bon continuer ma recherche pour le décider ça ngaza makamna ngebelo sta kana lati bana ke hôpital na kota te mama ngabi na kota na ke makamna mana kota na kusomela yote CPA na mama Usala mutema tiens. Pas mutema c'est le mutema. Il est l'homme qui est dans le cœur. Avant usala makabo yo salite. Ligire yo mwase akoli awa akoli bumwana na ye nyoso bubebe na ye ngala kamate ye na koli si na passe na ngai mbongo na ngai l'état. Moi wana koli ta comme je le fais ne wana atangi classe français na mnoko oh yo zobo ko luba français wana te. Ok, vous avez vu Déborah que papa a biso ibutu abota yote. Oh, ntambe na ngai, taki ndio kia patu na mukili, ndiki salaka. Jérémy, putain de merde. Vous avez muté mabe? Leki na yo. Bukoli ensemble. Ntambe na ngai. Ngala muna Déborah soki Déborah muna nete yo Jérémy na ndako yo ata na poto au commatin et puis Déborah oyangai Déborah na ngai bukani makolo a sali accident oh Déborah sana hôpital bukani makolo likolo na yo Jérémy ntabi na ngalo bangana ba ilo nyongola tsanga ngalo bangana buta yo te Jérémy likolo na ngana na sali ngana buta yo te nangalo biba tutie nzambe na ngai papa likona nganga na saini ngana tindika mutu kane tutai yemo aza makila mamane nde mamane atika kai na victoire na maboko ya mutu ya yebite yepa ke kotamwa lelo atiki makolo na mutu ko ya yebite yangani nakati so azaki mutu amalonga ta on a bimiseli eloko Hiroshima ta on a kwaiseli Ukraine di anga kene na église akimi ake kotambola ke victoire côté mamane asundola kai a rendre hommage na espace à victoire ba tutie yangani na banda ko yebise tsona tindi alobi na français na lobina likambo bimisi lisu moko sa tonge ba miso bilika moko yo comme pas Déborah na fi Déborah ngabo antabi atanda ndo benga nga ya eza ya ko contribuer papa ba bomela mutu vérité te za lisumu papa yo ndo zana AGC ke ina ngokomi na 3e âge oko kufa oko mo bozo bloka papa bokabola na Déborah na kati toko satsa toko kata na bakota biloko papa ngo bokabola ezali ata ba cotisation ba pesa na matanga ba conseiller ya karawana yango bulata ataka ba cotisation na lubia omoni usana ndoki na mutema na yo leki na yo penza nzambi na ngai leki na yo mufoi mukoli sika moko mais azapeka mwana mabe papa mwana ye wana makolo neza kusala te mama na ngai ya kosunga ba lokata braso fili na chaise roulante ngai Déborah kubumisa ngai Déborah obike salinga pepa si mwana ngo okela utela yete wapi na azana hôpital kwa mona mutu place nzoki pota munene biloko sensible nako mona makila na mona mutu abukani makolo noko ka biloko wana te papa ta yo moko ngambo atapota mukebo na kokana te siko na mona ya mutu Pouzandoki Pouzandoki mutima mabe mwana leki yo suka vraiment leki ya suka te aza mwana basimbi so na victoire yo yene akoganga ka te poso l'état yo ka kokanga yo asa mwana batu yo ndo mona Déborah na za elonga bato bazaka ba ingrat yo ka so asu mobile malonga ko talo miso okanga ndokiti
Eh papa na ngai. Enga mwana ba makolo mwana ka kusala tenza na ngai. Mwana bugani makolo na mwana. So ba poliana yo usenda silence. Opere kana mikusa jaune wana. Wana data wana. Wana c'est bon copine bayara kaka. Kumilo bongo ndenge nini? Ozamona botami ana Kinshasa. Attestation na yo na attestation de naissance ya Belinda so bafandisi yango boyo baomona Kinshasa ye bazomona village. Mama, ndini uza likolo kidogo. Magali. C'est to be yango Magali muswamba. Ozwaka te. Operiko po lati oyo mutu alata kabeli yo. Makasi kana mai. Bato bakanzota mwana poudre mai ya komela nzoli ya kotaka na nini yango bikolo baloba boye. Luka poso baluki bazula mibali yango oyo baisanga original. Mama zoto pe yango oyo. Siko nini? Noko pe yango ozoloba ozotala po ozomona. Nini yango boye? Oza kilo boye. Ta solo obaisa mibali. Ata moteur pamba ya moto na etelema te ko telemela. Nana mobile na ngazotanga nzamba osunga soka nzamba sungia ata ya sita funga mina bali. Ozanga futa kimne na fata so ba parents na ye. Ozwa so zo obala ngai mama. Ya ngana yebi kutu ba licencier. Ngai na yebi ba licencier. Omoni ngana linga tata ko za ko promettre. Mais vie ko beba kana sima po mobile na ngaka oyo wana ya clando wana kufa so ka clandestine ka kotaka. Mbelelo to msuzi na bota omundeni. Mama ngapi mobile na ngazo promettre. So ka isa mwana kusoba no kutia komu na ngaya kati te. Ngaza kama ya dinote. Tuli yanzi to yo mobile. Etika sheni no shani ngo pesa pana ye. Komo no li yanzi to mobile. Yanzi to komu na ngambali pesa komu na ngaya. Ti tata puti nga pesa ngako. Na change Yo moi sérieux roi Satan. Il change. Yo komo no mudi yanzi oloba yo nga komo na mobile. Satan mu. Nga Satan. To longo la confiance. Ngabi no longo la confiance. Obana na Belinda. Kage tika chozo pesa pa mwana no bana pesa pa Belinda. Tare le Belinda sugiwa. Azana mwana. Ojo wana so. Nga to yibi nini? Magali mwana. Magali fanya wana. Oye bi Belinda soka buta kate. Eza pona mama na yo. Na so yibisa. Na so yibisa makali. Belinda buta kate. Magali mwana lobela. Je. Belinda buta mwana. Akenda usundo mwana. Mwana soutien na yo Mama. Isa mama vraiment pour la vie. Magala soutien. Koni. Ne biso lupango mo biba batia bino déjà kabo tswana kaka mama age na bino bibala. Mutenga ene expliquer. Etadi mtu wana. Na sende sikiti akana kana obota lidi mapasa. Soni ku. Lidi ata mama. Kana obota mapasa na yo. Onera bone ke pesa ngona yo. Asi, ngai sing. Ngai suwe. Ngai ono dayo. Diputa no sele la bayike. Ata nda kwa dibala. Esa ngamu na ono dayo. Ouais, on da balibala. On da souffrance toi libala. Na souffrance. Ozana hospital. Amuna ba mobali libumu za rapona mbongo ndo leo libumu abanyama. Mais mama olobela mobali na yo. Ozana yo. Alungwa. Olunga. Basi. Nazungi pasi na uti. Olukanga. Keti ngomona ngato. Basi nino la sanga. Moi si mon baso ala tisi bi nduta nile kani mami pene kanga bakulo kwa basuga mesh. Ngani ngangwa. Sia. Nasoka mkilo. Mama ndo swana soko mbanda no yibaka. Malo so wa. Ayo kako yibi. Na beta combien de fois? Combien de fois na beta yi? Sikotanga koma mbanda za ne pona boma yi. Mais à cause de la tête comment? Au vent de Sangaï, ou Ebisinga qui a Zoya et pour changer sous sa zate, tu veux m'apprendre quoi? Si elle n'est pas là, laisse-moi partir. Je ne sais pas pourquoi tu me retiens. Ou Ebisinga Vanda Zela et Navandi. Après, il y a les sous-sous, Azate, Siko Yebisanga. Ita. Non, mais si elle n'est pas là, kolakisanga teke mutu wana munene oza nango eza vide na kati ya par bongo eloko mosusu eza te. Attends, ovanisinga pour m'insulter. Si tu veux qu'on discute, ngana ovanda yuzo ya télé. Et pas la biso yongo discuter nango so nganga. Mais tu m'as dit qu'on discute, n'est-ce pas? Ngana lobi to discuter te na lobi vanda ngai na loba no makambo. To discuter ngambanda na yo. On t'a discuté c'est quoi? Eza ko swana ti. Non, je n'ai pas parlé de disputes. J'ai dit to discuter donc to solo là. Yamote na linga la to solo là, n'est-ce pas? Ngana biso obo. Moni Deborah.
Mais toi, bon, nga vampire. Makila no salito mais la antibiotique nga so pona infection nga na ke ko melango. Na kufa na tika famille na ngai. Makila yo ngungi ya soka yo. Makila bololo na ngungi mo azoko kangote. Mais toi, o melanga makila, na me makila na sana ngoni. Deborah zo mona na te. Depuis jour to vandi saye papa na ngai. Mokile ko mona biso bato mabe, mais la vérité reste la vérité. To vandi si Deborah, to lobi na est clair. Azara mwana ya papa na biso te. Azande ko na biso te. Vérité suis yeye wana kumbuki akeya zo mona na biso te. Ralentis un peu. Tu peux prendre de l'eau. Naza ko sa maïté. Tu veux me faire comprendre quoi? Bon, vendisi, webisi, kazamo, na binote. Azara mwana biso te. Comment ça? Deborah yo mona kawana. Ngako ndenga bimia ke bitambola na trouvant normal pour maman na ye. Maman ya Deborah. Azaika na bitambola ta mwana Victoire. Soka banda ko senga mbongo. Soka uta ko yiba ye. Aye asimbisi papa na biso mwana. Me dis pas ça s'il te plaît. Telema kasi. Telema na chakiti kuna biso. Non. Kasolobi ne me dis pas ça na biso te. Non, ne me dis pas ça, c'est parce que c'est énorme. Comment vous vendez na moto, boyebi source de provenance na yete. Source n'est en Victoire. So pas zongi Victoire, ba donc les kengwana chabo ba chai na ebité. S'il te plaît, toi qui est molo molo. C'est depuis quand vous avez su tout ça? Biso to ebango kalate. Donc quand yende moto za. Yende to bombaka to tika ki na kata ignorance nzoka to sala ki mabeto sunga ki ete. Lelo to ebisi vérité et wana kati nzela akei. Soka kati Brazzaville, soka ki Angola. Après avoir quoi prendre la vérité ndi abimbo. Bimi to ebité. Boluki est pété. Pona ni to vous êtes méchant. Hein? Comment, quand même, peu importe, vous vendez naïe, quand même, faut bosa quand même, moi affection naïe. Vous vendez na mutunda kumoko abimi à zomo nanate et vous êtes à l'aise. Et puis tu m'apprends tout ça aisément. Yozan de konabiso. Yozan de konabiso, est-ce que sonnet n'est biso que zan de konabiso te soit pourquoi? Non mais ce qui ngayo yo, nazoya koya, na yebani na ya peine, na qui passe, il y a combien plus fort la zombino. Vous vendez naïe, vous l'avez vu grandir. Comment bokoki? Avant na Victoire, ça fait place pour yebana. Parce que voisin boyo yo kasi. Bon singa na tonga ete na veni batu nyos ba yebiti. Nga na mutu, nga no moninga. Nga mutu te. Non, cause on a raison parce qu'il na motima ozo betila nga lisolo ngo ne sengo. On dirait bozela moment ngo ya. Mais franchement, je suis complètement non mais t'as sans avenir. Quand il besoin de décision, baninga bazara oza mobile ya solo l'équipe au pesi ba mbongo na ba chaîne na ba radio. Bandiko belé, bazo lukaye. Ne me dis pas qu'il n'a pas sans avenir parce que tu ne connais pas de quelle famille n'a bimé. Ah papa n'a famille n'a pas coupé le roi de ta pousse. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. On a coupé le roi de ta pousse. Yo lati pantalon au banani ba saper ba latara. Non mais parce que yo lingi au bandolo bananga makamo boneti au humilier nga au ridiculiser nga. Non mais je sais pas ce que tu penses, tu comprends? Si je viens ici c'est pour Deborah. Si c'est pour Deborah, je n'allais pas venir ici. Tu comprends? Non, attends. C'est ça. Oso ateka ba pièce de rechange na kipwanza zo ko intimider ba. Moto ateka ba pièce de rechange otambola na clé les contacts ndeni. Kasi o fabriquer po bo yiba. Bino batalobo ko na je pensais peut-être ngolo ba kinateka mituka parce que yo ko teka muto yo za na famille, yo na famille malongo. Tu connais ma famille. Ina simba yo. Je l'ai cherché partout. Maintenant on a été. Si j'étais cherché, c'est parce que Yoko qui quand même voyait ma place là, s'il te plaît. Moi na bateau. Comment beaucoup d'amis m'ont abé, beaucoup de moi depuis longtemps, beaucoup de les cambamouné ne bon bon apprendre à un moment où. Et puis Jérémie on a ça quoi apprendre. Aisément, il était tranquille et le bel nangoye est l'autre côté. Donc, batika là considérer déboraté. Hein? Comment beaucoup d'anamoté manate bo vendre na moto pendant très longtemps, à moi na bino ou pas? Quand même, moi, affection, on a humanisme, on a fait ça là quand même. Et puis, c'est qu'il y a des binoté. Mon pas joli canissi au Lukaya Zate, hein, Mylène. Même toi, son ami. Hein? Grâce. Famille, on a besoin de soucis de nous. Bah, qu'on s'inquiétait pourquoi? Et là, on va Luka qui est moi, c'est commis. Hein? Déborah est en hôpital. Quoi? À ça, là, quel accident. Moi aussi, je ne savais pas. Depuis quand?
C'est arrivé comment? Elle était inquiète en fait. Il y a quoi nouvelle ou que place en dehors comme ils qui. L'explication non yo comment c'est maman oyebi hôpital ngo. Oui. On y va s'il te plaît, on y va. Non mais comment franchement moi na batou hein atako tu balingaka mututé hein jusqu'à ce point hein asali bango nini hein comment beaucoup bombe na mutu likambo munene boye ils ont le belango bino ile côté jusqu'au point moi na bato qui au sala accident franchement. Elle est celle là-bas. Mais cette famille, baza famille ndenge nini hein baza famille ndenge nini comment bokoti botiki na bino donc moi na bino bongo alors pas la bango. Grâce? Grâce? Tu as un problème? Je me demande pourquoi Mokili l'équipe bonheur et à moi nous déborater. Mokili l'équipe bonheur à moi n'a pas tout pourquoi. Asala Mokili nini. Et pas na bango ba maltraité. Aya et pas na ngai awa. Ma mère a lingi été. Finalement Orki mila wapi. Arrête. Tu m'as posé la question. Tel que tu me vois là, je suis très abattu. Non, tout le monde est-ce que nous avons oublié que ça y est parce que l'accident ou comme lui, c'est tellement grave. Mais parce que arrête, tu ne connais pas l'histoire que j'ai directement parce que Yebiteni n'est comme lié. Cette fille-là, elle est innocente. Moi, Nabatou a Yebi Makambo m'a bêté, mais elle est en train de souffrir. Si moi nana a coli bon, a coli toujours n'a pas si. Déjà pour commencer, c'est si qu'avanda kana ils pas na bangote. Ba lokote ya kolokota. Kolokota peut-être nazo bongisa ngo ba simbi saye pas moto. Ba sim papa wana ba simbi saka et moi n'est pas jeune fille moko boina ba 2001 je pense. Bah simbisa yako simbisa et la fille a disparu si les lois tika leur mona naté et papa on a zoa Deborah a beaucoup lié loko la mona naé et loko la bandeko ya Deborah na ba ibaki ke Deborah ba en fait ba simbisa yé pas ba simbisa papa ba ngoye ba comment ko faire souffrir la fille et actuellement ndето lo ba la fille a gravement malade a gravement grave na hôpital. Parce que lorsqu'elle a appris cette vérité, abimé libanda et puis a sali accident motuka et tout y est. Comment cette fille pouvait être si malhonnête? La fille c'est elle. Papa wana ba simbisa ye pas. Je pense bien que cette fille pouvait être malade. Actuellement Deborah a 22 ans. Bah simbisa papa na mwana na 2000 ans. Comment cette fille soka yeba kike azan posa ko bota te obimana mibali pourquoi? Pourquoi on s'est livré et pour à la fin on soit zemi au quoi qu'à moi? Non mais franchement. Attends. Elle est à l'hôpital. Non ça me donne pas qui ça est. C'est elle est précieuse dans ma vie. 2022 hein. Je l'aime beaucoup. Et awa yo lingi était, tu ne vois pas que cette fille elle est innocente? D'après l'histoire de la BT, tu ne vois pas qu'elle est innocente? Elles ont mérité te bapese bolingo. Tu ne vois pas? Akolina Bonzambe, jusqu'à l'année, cette fille elle est vierge. Abattez les virginités, elle mérite quand même quelque chose de bien, bon sang. Motema moto sinde sika nkolo afandaka. Kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Nikisana nulitema. Nikisana nulitema.
ekisana lumitema Mama te, alléluia.